Capage TV. Capage TV. Les lorsque Koyoka qui est un homme dédié dit que non, on a tondi ça basal na salaboué, mais ça ce sont des paroles oyo ils ont une inconscience oyo za pour na lokumu ya mutu. Capage TV. Pour être inspiré, pour prêcher la parole de Dieu, il y a pas un verset qui dit faut être théologien. Jésus ne l'a pas fait. Capage TV. Du fait que Congolais liko bina trop. Concert il faut qu'il ne bina même pas chrétien. Il dit bon, si on a un concert, il y a frère Falito, il y a frère Ngassi na koma chrétien, il préfère aller na concert, il y a pasteur tel, frère tel parce que kuna pas kobina, soucia kobina kaka. Capage TV. Déjà ozoka pasteur azolo baké yo kanisi soko lati jipa mulayi ndoza mosanto bando occupé balata ba jipa milayi. Un pasteur qui dit ça. Capage TV. Merci de vous abonner massivement dans votre chaîne par excellence Capage TV. On vous aime énormément et vous aurez beaucoup des actualités dans Capage TV. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne par excellence, la chaîne sans micro. Chez Capage TV, vous aurez tout. L'actualité politique, le divers, le théâtre, la culture, les sports. Chez Capage TV. Abonnez-vous massivement. N'oubliez pas de liker nos émissions, de partager et de s'abonner, de commenter. Et pour nous, c'est un plaisir d'être vraiment devant vous pour vous présenter de nombreuses émissions. Et Ngamoro ne sera pas général-major dans un art. Voilà, merci. Capage TV. Mbote na balandi oyo balingaka Capage télévision eza année ya sika bonne année na bandako na bino na ba famille na bino na mabota na bino. J'espère bien que Nzambe a servi so grâce ya rokota na 2020 ye mora yebi pour azali mettre à temps pe à circonstance au sein rara batela biso pe mabota na biso. En tout cas o nyonso ko ya liboso na biso ezala yende a orienter biso. Tozala mosali na Nzambe prophète Marcus Efrata. La préférée qui est de bandana émission il y a 2020 il y a sika malgré mon live il est qui mais émission penza il y a 2020 et ça dit na prophète Marcus Efrata toko solo la thème il y a bombeli biso ya motuya mais toko banda na li solo o ezali ya ba conférence de presse et salamaki na 2019 o esala qui vraiment moi mbilinga na ba na Nzambe tomona ki concert ya papa na biso Moïse Mbiye ndenge zalaki ndenge na ndenge elekaki na ndenge longo banité parce que tozalaki wana ba biso ba interpréter pona malobe elekaki na conférence ya salaki ba biso ba bi fallait pas sala ba biso ba réseau salamaki belé ba to alongwe na kati ya orchestre ba réseau epesamaki belé yango mituna na biso to ye nango penza awa et pas prophète Marcus Efrata po yazali moko ya basali na Nzambe oyo a memelaka biso pe ba réponse na ba question na biso. Bonne année prophète et puis merci pour na ozo bakisa lisusu fidélité na Capage télévision Nzamba pambola. Merci, bonne année na bande konyoso ba Hollanda biso partout en Afrique du Sud en Europe partout vraiment Dieu vous bénisse. Bonne année na bino nyoso Nzambe alola pambola bino biso toza malamu année vraiment et oui tu aussi là très bien. À l'église, Nzambe a visité biso. Je crois que bandeko ba Hollanda biso balandaka ba live balandi pe que Nzambe a visité bandeko ebele. Na année oyo c'est plus de 11 femmes stériles oyo baboti et parmi ces 11 ata moko nanto kutana na été eza bandeko ba contacter biso na banzela be mission ngana zui bando 6 Efrata basi baza 2 mibali baza 4 bandeko msona bapesi ba kombo elaki bango et puis Nzambe a visité bandeko ebele na kati église bandeko bako bakolanda ba témoignage parce que le 31 décembre tous les travaux que Dieu a fait au ezakana lokumu na biso te me ya Yesu ezalaki filmé ezana bandeko msusu babiki na ba maladie lokola ya lèpre ya kobwakela après 10 ans il est venu à mon loboko na Nzambe. Dieu nous a visité janvier à 2019 tina tokota janvier 2020. Dieu nous a visité beaucoup des anneaux
attaché, bazala qui détaché, beaucoup des annonces liés, bazala qui déliés. En tout cas, Topesi Nzambe, merci. Moi, personnellement, j'ai dit merci à Seigneur, l'Éternel et Dieu des impossibles, oui, à permettre à Bandeko Nyonso, Balanda Biso, Bamona Biso en vie. Tokoti na bango 2020 ensemble. Yaya liwe zalaka na jour férié té. Binonde bo tchaki férié bo fêté, mais liwe zalaka na jour férié té, même les premiers zana batu bakufaki. Les premiers zana batu bakotaki morgue, donc Nzamba permettre, et puis les deux oyo. Moi c'est mon anniversaire, nakumisi Nzambe, c'est mon anniversaire en tout cas. Nzambe azolokumu, Nzambe oyo apesi soupema pour anniversaire na ngai ezokutanga nazo sala nazo ko accomplir mission ona bengama ki ko sala na sena moi. Donc je remercie Dieu pour ça. En tout cas nesili bien. Nzamba pambola bande ko nso to bandi na bango ane, auto démarrer na bango ane. Nous allons continuer comme ça ensemble et ko Nzambe na fidélité pe na intégrité. Nzambe alola pambola bande ko nso pe ba soutenir biso. Depuis janvier, tout ça, bandeko oyo balam korana tongo. Allo prophète, séminaire wana bozanango na otinda 2 litres essence. Bandeko wana bazali nzamba pambola bango, même si je cite pas les noms, bazali qui nous soutient ou ba soutenir musala nzambe partout nzamba kanisela bango, apambola bango et puis bamona rappel boko na nzambe déjà. Merci. Merci prophète Marcus et Frata. Nzamba pambolo belé pour soutenir biso pe ba na nzambe nyonso baningaka. En tout cas tranche na biso ya émission oyo to kutana vraiment na mam na biso zora ba solution. To zonga lisusu na mama likambo za ki conférence de presse za ki avant concert ya prophète pasteur Moïse Mbi et la réserve de l'Éternel. Bato ebele ba betaki mabakungane na tondisa salle tel na 200 na 100 et les akibatu nga naza théologue mutu ya théologie ngai na méritaka kofutama avant na sala mamnanga. En tout cas ba makambo ebele lobamaki tout autour ya concert wana et puis basali na nzambe bobeti bato mabaku mingi na 2019 ezali dit à quoi nakanisi que na première émission nanga ya Neboé n'a changé couleur. Je continue à éclaircir les enfants de Dieu et puis peuple Nanzambe bazolanda biso partout dans le monde. Oyebi lelo ba concert nyoso zomo nezobeta awa na kati ya Kinshasa. Pasteur tela kobeta un concert, frère tela kobeta concert, musicien tela kobeta concert. Bana Nanzambe ba okina ba concert on a parce que nous les Africains on aime trop danser. Même si y a un problème, on aime trop danser. Batobali ko bina trop. Tokende to bina, il part là-bas pour danser. Mais ba concert où est beta makana ba année 99, ba année 2001, où ezalaki bato ba ke concert boy après yango bato ba témoigner, bato ba biki loboko na Nzambe, ezaka souté. Ba concert ne soit tikali wana ya ba pasteur wana na ya ba frère wana, ce sont des concerts ya okende ko bina. Aujourd'hui côté la ba makambo ebele zo sala, je commence à donner raison na bande ko ebele o ba telemela ba biloko wana. Parce que tikala koyeba que lelo si un homme de Dieu, parce que ngai vraiment je cite pas les noms de gens. Lelo so koyoka ki un homme de Dieu dit que non ngana tondisa basal na sala boye, mais ça ce sont des paroles oyo ezoya na inconscience oyo eza pona lokumu ya mutu. Biso toyaka awa pona lokumu na Nzambe. On fait tout ce qu'on fait pour na lokumu ya Jésus-Christ, on les fait pas pour na lokumu ya mutu. Ça c'est de un. Tout ça on pour na lokumu ya mutu te. Na tondisa basal te. Fallait même dire que non on a organisé ba concert il y a repentance na yambisa batu Yesu kende na concert wana okasoki ba yambisi batu Yesu ke mutu nyonso yamba Yesu tawa tia loboko na mutema tozo bondila yamba Yesu lokwa mokonzi pe mobikisi te. Et pourtant na kata ba concert wana il y a plein de païens o bako profiter ba yamba Yesu bako yambisa batu Yesu te ba beti concert et si les moutonniers soient bimés à Kepanaye, les pasteurs ou bien chefs d'orchestre à Zumbo, on a une poche à qui, mais lorsqu'on commence à faire ça, maintenant une publicité, de dire que non, on a tondi ça, salle, ça c'est le kumu, c'est être hautain, même devant l'Éternel, aux omitombola. Pourquoi il faut qu'on mitombola, autant dit ça, concert, dire que on a un pasteur théologien, beaucoup de pasteurs le disent. Pour être inspiré, pour prêcher la parole de Dieu, il n'y a pas un verset qui dit qu'il faut être théologien. Jésus ne l'a pas fait. Hein? Les Saint-Esprit, ce qui est Vandika Tinayo, tu as la possibilité
de transmettre le pensée de Dieu où ils ont caché na kati ya ba écriture, ce n'est pas dépassé. So mutabi que non faut ba futanga pona côté à quelque part. Pasteur wana olobaye faut ba futer pour beta concert. La Bible dit louer l'Éternel. David le grand chantre ya Bible. Azoroba tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc l'eau nyo sezo pema ekumisa nzambe. Maintenant lorsqu'on respire comme ça et que nous avons besoin de venir adorer l'Éternel qui nous donne le souffle de vie, il faut d'abord aller chercher, acheter des billets. Il faut d'abord chercher comment on fout à ma VIP. Tous ces hommes-là qui les font, basés dans le faux, ils sont dans le faux. Ils sont en train de pécher. Yango moni na ba concert na bango bato ba bikarate. Yo depuis ba origné ba auto ba obeta ba concert on a plein. Si oki kuna mutabiki. Si oki ba yambisi mutu Yesu. Bazo sala musala ya libumu na bango ya komi lesa komi latisa. Ils travaillent pas pour Jésus. Au Bible zolobaki ces peuples m'honorent des lèvres bazo ko honorer nzambe na monoko au fond bazana nzambe te yo yoka déjà muto abiki déjà ka pona ko lakisa ki non musala ba osala ngopona mabumu na bango il y a pas de guérison ba yambisa ka batu Yesu te il parle pas de la repentance ba yeba petit concert bazumbo na bango ba ke congolais quoi linko bina trop mais c'est ça le problème du fait que congolais liko bina trop. Il faut qu'il y ait des bina, même pas chrétien. Il dit bon, si on a un concert, il y a frère Falito, il y a frère Ngassi, comme chrétien, il préfère aller dans un concert, il y a pasteur tel, frère tel, parce que n'a pas bina, souci à bina kaka. Mais souci il y a que bon Zambé, ça qu'on a toqué na présence en Zambé, tel, so que on écoute na ba danse ba bina. On comprend que où ça marche dans Zambé. Et bon, tel as ko ba pantalon, o ba lati ba danseuse na bango. Tel a bilamba ba lati ba musicien. Hôtel au concert où ba condamné pe choral wana accompagnant qui moto na Nzambe babi fallait pas bazala en pantalon mais to moni yemo pe mama Trina tanga lekaka liboso na ngana moni critique Trina lati bonenge ni ba pantalon kanga et tout ezala lisusu accoutrement l'église lo ba malisu te déjà ozoka pasteur azolo baki yo kanisi soko lati jipa mulai ndo za mosanto bando kipe balata ba jipa milai un pasteur qui dit ça. À côté de la Bible, les femmes, il faut balata na modestie. Balata avec pudeur. Est-ce qu'il y a un bango? Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs là qui sont des impudiques. Beaucoup de pasteurs ici. Beaucoup de pasteurs impudiques qui sont dans la mboka oyo. Oyo bazo bota butu moyo baotinda basi na poto, bazo futela bango bandaku, bazana basi partout, misu bazaba célibataire, misu babala. Ye fois ate ya batu ba mate ya oyo ya ko encourager bango ici à côté ya repentance à côté ya que les femmes bolata avec pudeur te ye fois mon rami pende ya batu zoko ta église c'est ça. Donc on écoute église moko boye na ba né 99 na ba né 90 église wana batu babanga ki nzambe église wana batu balata ki bien église wana batu bazaki ko on écoute ka un moment église ezo ki virage moko boye ezo virage moko ko yana jipa mukusi ko yaka suki polele ba lobela sous doctrine na bible était que moi si fois bonde la kangi foulard na mutu akobonde la ba lobela ngo sous te sili ba komo lo bato kangi foulard ko za pendoki allez sili ba zipis ko ango allez bato bako yana ba ona ba jipa mikusi donc l'air moko peka la tête ko mona mutu pa yana à côté d'une église ozomona do ba yambi mutu ba yambi mupaya moko ya camarade pasteur à une église afandi boy achelo ko lobo pasteur choix ko ya église te nani mais abeda chou so à une église ngai mais mukolo wana a obmana souci mais je profite directement de prêcher tout ce que je connais hein oui mbala moko abeda chou il n'a pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur je profite directement de lui présenter Christ na côté à maté à reflater. Je profite ces jours-là, donc, n'a profité mon colongo à Yambaye sous Massia. N'a profité mon colongo à Yambaye sous Massia, maman. Et ça blague. Comment on a battu Yambisa? Yes, ou bien l'église, ceux qui déjà montent en bon voyer, n'a moussali n'anzambe ye moko, malubawane ozanga, parce que comment on a bateau, on dépasse pas pauvre, on dépasse comment on peut savoir, oh yo, qui est qu'on a bikola yo. Maman, 2 Rois chapitre 5, la Bible dit, général Naman, il jouissait du bonheur auprès de son maître. Azalaki général oyo nanzela na nzamba bande ko délivrer ba syrien. Mais la Bible dit cet homme était lépreux. Azaki na mbongo abande ko jour bonheur auprès du roi, les généraux qui avaient beaucoup d'argent. Mais la Bible dit cet homme était lépreux. Mutualité misunga yomoko misunga tokate mutilinga la tezake yomoko misunga nga déjà na sadere ne la sabre na ko ke na Turquie Suède nga na Suède mabe na sale fo na comme la dina bella kaponga na sina sadere la pétorière Grâce Mandela. Voilà misunga ya Grâce Mandela
la pétrolière quoi. Donc ngai na s'adhérer et puis musicien na tout baza pe kuna na kosenga bokende kuna parce que ngai mo na s'adhérer na ba musicien na ngai misunga ya Grace Mandela la pétrolière. Misunga ezali mutuelle na biso ya santé. Ngai moko na ba musicien na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bima libanda et bimisio kaka. Misunga ya mama Grace Mandela. Allô ngaya wa santé eza misunga Hey, okatelinga lingala pour la santé mwana. Mon fils, pour ma santé misunga okatelinga lingala. Bandeko misunga ezali kokatela mutu lingala te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesameli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye pona basoin, nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga, ta santé c'est ta vie. La Bible dit, Général Naman jouissait du bonheur auprès de son maître, mais cet homme était lépreux. Azena Mungu, Azena Bozui, Azena Nyoso. Mais la Bible dit cet homme était lépreux. Mais un jour, moi, na moko ya musala ya ndaku ya Général Naman, ayoka que Général Naman azana lèpre, a Bethel solo ya Élysée. Général Naman a kenda ko luki Élysée avec beaucoup d'argent qu'il avait, na ba honneur. Élisa tindaya kende ko kweya na mai pendant 7 fois na journée. Ayena ba bozui na ya présenter Élysée bisi na zana posa bofrande na yote. Kende na Jourdain. Général Naman a eu stress. Abi mais na mboka na uti kuna na Syrie. Bama ezali pourquoi ka Jourdain? Et puis ngana kanisa kina oyawa mosala nzamba ko yamba ngai. Nga général boye kuta bimina nda kuté auti ngana ke kwa na Jourdain. Tozonga. Ba soda ba ibisi général. So asenga ki mbongo ningo pesa. Qui te demande pas grand chose. Kende komi boka na Jourdain pendant 7 fois. Le général Naman a kende komi boka 7 fois. Tanga mi boki 6 fois bika kité. Il a fallu la parole de l'Éternel et Koksamana 7 fois. Qui est le chiffre du repos. Némon Mobalio, les prêts longoises à la purifier. Avoir l'argent, ce n'est pas avoir Jésus-Christ. Ils ont l'argent. Et belé même, il y a un pasteur ou un bana mbongo mais bana yesouté. Côté à la can n'engé ba olati sabat une église. Na ba conseil. Vina bango. Bazana yesouté. Ils ont makambo kende de gauche à droite. Et peuple de Dieu, les lofoba et babiloko. Parce que ce qui était, toko kende ba belé ba kende li felo na sima ba pasteur. Ah oui, parce que le loba kate ba loba non nga ensemble la nga so pasteur ani na livrete nga makam na ye telinga tete soko ke pas pasteur moko bible zo ba kienda zo veli kola amna yo soko azana alliance na diable o se retrouver na alliance ozobonde na l'église o tu doute na itada ma pasteur mais ozobonde la parce que za famille na bino parce que za ndeko camarade botanga bokola camarade copine na yo aza mobali ya ndeko ya tu es déjà dans les faux une fois lelo kaka boye Yesoye na kati alliance wana yozalaka ya mulili oko se retrouver na enfer à cause ya pasteur. Moto Nzambe merci tozo kende beto mona ki awa pasteur Luka unazongise susunan na la muse susunan to mona ki nenga zaki asalaki ba cérémonie na ya ko la muse bembe ba bloko bato bakondana ki ye moko aki suna maluba mususu ke mutonga kufa ki te bo metonga yaki a ko sala séminaire na showbiz to mona ki to mona ki bato ba mibenga ke ba linga hamwana te to mona ki bato basana nzambe o baza renommé na bité basana nzambe renommé yango e par ya ba excellence o bazaka na Kinshasa boza différence ni ezalaka na basana nzambe normal ndeti bino to mona ki bato susu bakenda kuna pona okumisa nzambe longo na ye to so comprendre te to comprendre lisusu te qui est pasteur le vrai et ba faux pasteur bazana po na ba faux mo basangani na ba vrai o bato na ba doute na bango nyonso baza esika moko. En tout cas on comprend pas à Kinshasa qu'est-ce qui se passe avec les hommes de Dieu.
bango bayebi baza bata ba caché. Donc s'il y a un cachet mbongo ekobima, pasteur a la possibilité à des concerts, toi à des séminaires, moi yebi ke muta organiser séminaire wana za dans les faux. OK, na yeso ba pesi caché ba pesi mbongo na OK na. Na lobaki ngai naza mosala nzambe oyo naza bien éduqué spirituellement et puis physiquement. Na sala que mission moko te to na bimisa ba propos moko ya ko manquer mutu respecter mais na makambe tali Jésus Christ nazo obligé oloba. Ce qui sentinelle amoni mopanga fois signaler que mopanga ezoya, ça c'est la parole de Dieu. Ce qui a signalé te batu bakufi nzamba ko tuna sentinelle yo monaki mopanga makila wani sopaniza na mutuna yo. Nzamba zo benga batu ebele na kati ya repentance. Entre autres les pasteurs. 2020 années où se repentir la jeune pasteur moko na mboko na limité. Nzamba zo benga na repentance. Jeune repère Roger Baka na mboko ba je pense que l'évangéliste Roger que je salue en passant nzamba visiter soka moni mopanga il faut aloba. Parce que to comme une étape oyo batu bazo bangali sunzambete. Nakanisi que kolandisa ma ba message nzamba insister nango loba c'est pourquoi na lobby. Je crois que tant on a loba qui na moni pouvoir et une opposition effectivement après l'élection bon on a prophétie ko kisama tant on a annoncé qui ba crash et salami lelo na annoncé bino ki ba pasteur liwezo banda na limete touro un jeune pasteur nzamba obi bokeba et puis ndeko moko a mwasi ya chantre ya mboka na biso awuti ko zwa succès na ekala mingi te akiko signer contrat moko a mulili nzamba bengi na repentance biso to ko intercéder mais lokola nzamba zolo ba ki ba yo kasute déjà ba signer ba contrat nzamba zo continuer ko l'exceller bango ba message na ba vision na bato bazo ko entourer bango bazo yebisa bango déjà que to mona liwa so ba yo kité prophétie au finir na ko kisama avant 2026 là na to zongi ces missions. Merci mon Nzambe ba piste de solution nini parce que repentance beauté a ngopete bohoma ote akaka progrès élévation ko pambolama mabala boyebi déjà ba point faible ya ba kinois ya ngonde comme ba thème na biso thème na biso yebi yango thème na biso zani yokoloba Nzambe oh Nzamba zoluka le Seigneur en a besoin hein tout sur Bible oyebi thème na biso yo yebi thème na biso tu as suivi musala auto sali thème na biso à janvier zali le Seigneur en a besoin. Bandegon so bakolanda biso nzamba lola pambola bino tozwi un seul verset. Luc chapitre 19 verset 28. La Bible dit après avoir dit cela, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem lorsqu'il s'approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la colline appelée Mont des Oliviers. Jésus envoya 2 de ses disciples. Tous en 2020 où ils a chiffre 2. Lorsque Nzambalinga boma mokili ya liboso ebisaki Noé okozwa banyama mibale ya espèce moko 2 au moins tu na chiffre 9 directement chiffre 2 et ça confusion hein 9 il fallait que ça la 10 9 il fallait que ça la après 1 tu na chiffre 9 directement 2 et ça chiffre moko très prophétique on Nzamba zo tia confusion na ngambu ya baini na biso pe na ngambu ya baini na ye na ba oba simba ka Bible. Nzamba bisaki Noé zwa banyama mibale basoso mibale ba pondaise donc zwa 2. Donc les chiffres 2 o Nzamba pesi mission en 2020 pour que peuple na yeba ki Nzamba za na besoin na bango yango thème na biso za le Seigneur en a besoin. La Bible dit la Kivunda, place de la page générale major à l'ata. Ngana lata nanga awa. Nyoso bomona na lata wana na lata awa. Pembeni ka ya mangembu. Ndena zabo na pesi mangembu mu Congo. Ba nyoso balo ba site la page na lula body na yo, na lula pantalon na yo. Biso to lata na biso anga na kile. Blandi na kenda rapoto, atinda biloko na poto, tirkio nini. Ba bomona na image nena os tozo nduka. Boutique Blondine kaka na Kivunda awa.
pembeni ya les quartiers bato so za Kinshasa okokuta no pe poto oye la musinde ezala mo manka pe ezala poto totonda nyoso to komona et si te rondu le mo noir na ngote benga numéro ya Blondine la boutique Blondine au mona penda tala ya boye pena na tate bilamba nyoso ezali nyoso oluka bana poto batika mo boye ekenda boye chez Blondine la kivunda nyoso ezali eza pesa obunga te ndeti boye église Mangembo yango église afa partie pesa za kika avenue Elandi so uti Mangembo 2 avenues avant Okoma dans les quartiers donc on a expliqué binongo kitoko kivunda numéro 9 boutique Blondine numéro yango wana toza pe bato totonda te toza pe bato zala ba problème te ba fi akini ba fi partout oti pe braza oti poto toza pe bato moko lo ba si tera pa chineni master na wana na fête mo a brisque okoza pe na mbongo me katikata mbongo Blondine a solo la donc tala na sali ba 10 ans na boutique 10 ans na boutique on a lata na ka la kivunda numéro 9 boutique chez Blondine na kosa binote ko lata rande bongsa nzoto to ki para biso soute kolata ye mosko habillé alors peut se connaître loko à likolo na se okangi solati talonoka ba talon ba minoka kolata la boutique ya moko na banda ba ko servir te boutique ya moko na banda la kivunda numéro 9 chez Blondine numéro contact ya wana L'Éternel dit à ses 2 disciples en leur disant allez au village qui est en face de vous, vous y serez vous trouverez un anneau attaché sur lequel personne n'est encore jamais monté. Détachez-les, amenez-les. Si quelqu'un vous demande pourquoi les détachez-vous, vous lui répondrez le Seigneur en a besoin. Notre thème c'est le Seigneur en a besoin. Yesu atindi ba yekoli na Bethphagée. Alobi na bango bokokuta un anneau attaché. Bofungula yesinga. Mais anneau wana mutu wa matana likolo na ite. Eza na bato Yesu nano aleka likolo vi na bango te. Parce que mpunda musala na yeza fo mutu wa mata likolo na mpunda oya tambola. Mais eza na bato ebele oyo bazoya na ba église Yesu nano amata likolo na bango te asala na bango musala. Aye une église akuti adoration bandi na 9h13h. Bato ba osala ka shika bobo eloko ndeko mo benga bi papa na ville naza awa na Europe. Toza osamela na église moko toko sala 5 mois bateyate. So toke na église pasteur abi lelo foko adorer Nzambe. Toko yemba to bini to silisi bakaboli biloko kolia to leto zongi. Api papa bando déranger nga. Nazo biso réalité. Ndeko na ebisinga na boyi kotanga ka ville azali. Mais bandeko bana ville wana bakolanda mission ba ibi. Abi toko adorer Nzambe to bateyaka te. Donc toko sala 5 mois pasteur ateya mbala moko ayika fungoli bible alobi moi 2 minutes non dimanche ça ka jour adoration ba adorer Nzambe repentance bateya kate délivrance bateya kate nakanisi que j'ai déjà explicité ici que repentance faut landana délivrance. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes ba masumu o bango basalaka mususu ezali volonté mususu ezali les esprits mauvais et lorsqu'à se repentir il faut chasser cet esprit. Mutu muso azolango azobambana na mabele mbongo na ye masanga c'est parce que ba loka de par la famille. Il peut se repentir mais ce bo bengani esprit démoniaque wana kati na été akozonga na même vie. Ndenge moko pe mutu muso akozalwa sala kindumba parce que ba loka ye abongata za la ndumba za la mwase mibale ya bato. Akola mukana tongo bi na landi mate ya pasteur moko nazo se repentir. La personne lorsqu'à se repentir, il faut maintenant chasser l'esprit diabolique na kati na parce que lorsqu'à se repentir l'esprit qui est en haut utilisé est comme faible. En ce moment, ce qui bo bengani yango eko mambala moko. Parce que la repentance c'est l'acte d'abandonner à tiki mbala moko makamba ko sala azum mbala moko liberté et yeso yambi. L'Éternel dit à ses disciples, mpunda wana mutu amata likolo na ite. Bo fongola soki mutu atuni bino. Bozo sala nini? Bo répondre l'Éternel en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Nzambe azana besoin ya batu ebele ba se repentir. Thème na biso yangwana. L'Éternel ou le Seigneur n'a pas simplement besoin ya kopeso libala mbongo to musala, mais il a besoin que o se repentir otambola na kobanga ye. Anesika yango ebandi, la Bible dit Elkana lorsque Anna bande ko botate, chaque année cet homme montait à Silo pour glorifier, pour se prosterner devant l'Éternel des armées, pour offrir des sacrifices. Ane bandi sika, il est temps yo motoyo, ou bande ko mona clarté na vie na yo, o matana tempelo na Nzambe, o se prosterner, o se repentir
et sacrifice à makasi ya kopesa nzambe eza mbongo te motema na yo vie na yo opesa yango nzambe teme na biso yango wana le seigneur en a besoin nzambe aza na besoin ya mboka oyo Congo nzambe aza na besoin ya kosauver bato ebele nzambe asepelaka na liwa ya basumuki te mais bandeko ebele déjà baponi nzela na bango bazo se repentir te baza na kati ya banzelo bango baponi basigné ba contrat pona ba succès na bango nzambe azobenga bango na repentance po ne oyo tokoti eza ne oyo frappe ya nzambe mopanga na nzambe eza likolo ba pasteur na ba chantre donc ebele bozalaka muke boye bosali mission po na Kinshasa ezaka so muta kufi ba pasteur ba bandi mission yango moni baliwanyo seleki awa na boye ko sala be mission banda ya o Matu Samuel o soki bata théâtre na bato bazaka soki muto akufi bango ba yeote na prophétisaki yango déjà prophétie to monaki pété donc babiloko wana te nzamba lobi mopanga eza likolo na bango mutu na mutu aluka se repentir parce que du fait que tokoti na chiffre 2 on nzamba bisaki Noé okozwa 2 okokotsa bango na arche yeba ke koya ya mona na moto komi pembeni koya ya Yesu Masi komi pembeni donc les chiffres au moni tokoti ya 2 oyo eza chiffre ya mutu nyo soit se préparer parce que Noé abande ko belela mais na tawana na oyoka Noé nani babi Noé langwe Amélie Masanga balamuka na tongo bwembule beti ebandi na 8h babite ekata na 9h ekata na 10h ekata na 11h non ekata na 13h na 13h bamoni bakanivo emona na sute babi ekata na 15h na 15h mai komo kota na banda kwa ekata na 18h na 18h mai koti na basalo ya bato na to matali ko banda ko etage ba matina banda ko mai ezomata mbule ezokata na te ekata na 20h na 20h babi photo nager tokende kota Noé atongaki bato to mata na arche wana bakomi ko nager zalaki trop tard bo bazalaki pemeni babeleli Noé babia ezana bato belé ekusala tard pona bango parce que nzamba ko frapper makasi année oyo monyo eza année ya l'épée de l'Éternel année oyo l'épée de l'Éternel eza année ya mopanga na nzambe likolo bandeko belé même bandeko oyo bazokamba mboka nzamba pesi possibilité bango mopanga na nzambe ko beta bango makasi peuple oyo baleli mingi nzamba zo ko exaucer bango na ne oyo mona ne tokoti nzamba zo répondre na mboka oyo beaucoup de politiciens qui ont comploté pour ces pays oyo eza ne na bango ya kokota na nécropole na ekozonga na émission oyo pona yebisa yo makamna lobia yo yebi na pesa ki prophétie moko ya nzamba ko humilier bango omona ke umelaki te nzamba humiliaki bango misusu ba sex tap na bango etambolaki ministre Bolumbu ministre et umelaki te na pesa professionnel na Kapash TV tangu tozana na chaîne moko ya kalawana na mboka kala yo yebaki na bisu yoke ba complot nyoso mulili nzamba ko frapper makasi tokoti na ne ya jugement ya nzambe même likola ba yini na yo muto zolanda ngai tokoti na ne ya jugement na nzambe nzamba ko juger bato ebele et na kati ya jugement mopanga na nzambe za likolo bato ebele ba okifanda non na nécropole en fait que mboka oyo kende liboso bato musupe bazwa kimia nzambe alula pambola bandi konso balandi biso bokolanda ba riche enseignement na biso o ezali na thème to bandi il y a 30 jours ndenge to bandi yango wana ti les 31 janvier potokota tozana service oyo intercession zo gêné zo bondela pona ba cas difficile nyonso ezo bondela pona bande ko nyonso bazana ba problème intercession zo bondela pona bande ko nyonso ba se retrouver na ba problème lokola oyo bande ko batatoli nzambe na botaka te nazana mbasu nazana ba maladie na umeli na souffrance musali zate nzamba ko visiter yo intercession zo bondela tozana 31 jours de prière tozo dédié année pana nzambe thème na biso ezali les maîtres en a besoin ba sous thème nango bokolanda ngo bande ko bakozana besoin ba enseignement à partir du 10 janvier déjà bokolanda ba enseignement belé na chaîne na biso Prophète Marquis TV.
diaspora baotunanga badiaspora baotunanga sintiaka mpasi place nini ya kolala ya bien ezali naye kodécouvrir place ya bien makasi na mombele Steve Loge mpona bana kini bana partout monde entier botunaka tunaka botindaka nga nalukela bino baplace oyo efanda place moko ya discrétion soki okomi kaka na 12e rue okoti vers prince ozokende na mombele avenue Lumumba numéro 6 Steve Loge place ya université wana bato bakende neti yolo Steve Loge eza wana masora banka. Loge na ko découvrir na mombele place bien pour na diaspora batuto balinga place kimia Steve Loge mwana mboka ndasa libiso to lingite o mundele o manite mwana mboka asa libiso place bien pour na batuto balinga place bien discrétion oye na séjour na ko lia bien moi boîte eza moi bistrot ezali Loge bar ezali nyos ezali Steve Loge nenge pe na ba diaspora balinga diaspora raté na Afrique peut pas yaka au moins séjour au moins nini na oti moi Lubumbashi na oti Brazza na oti boye bo contacter ka Steve Loge réservation ezawana bato tout balinga revendre place à bien Steve Loge ah peut bazo réclamer na okatara ba prédication donc désormais il faut banda ko pousse à moi prédication moi aussi na rosala nyonso na pousse prédication awa mais au moins na chaîne na biso moko kuna peut-être tant de prédications ezalaka préparant ou bien ozala na 2 heures du temps à présenter mais awa ezaka nazaki na bureau na travailler pour mama Cynthia Koti na bimimba moko awa na eko sala émission ah OK na comprendre nzamba pambola bandiko nyonso basengaka prédication continue mulai bo s'abonner na chaîne na biso pe ya YouTube Prophète Marquis TV nzamba lola pambola bino bandiko bazana besoin de participer na moment prophétique auto bondela ensemble na ba live ou na Facebook na yo Prophète Marquis Efrata au mon page ou cliquer j'aime na page ou participer na ba live na biso nyonso oyo to sala ka prophétie en ligne surtout pour année bandi sika fo yo kalanga nzambe pour na ndako na yo pour na vina pour na via bana na na pesi sous merci na bandi ko so ba soutenir ki biso banda janvier ti fin de l'année en tout cas so na tangi ba ko mona bosa na mutu moka sepelate nzamba pambola bino nyonso o bobondela ki pona biso bo soutenir ki biso na prière na kana ndeko nga moko benga ngabi papa na bondela ka pona yo o monde ka bondela pona biso wana to mo lo nga pe na bondela ka pona nzamba pambola ye nzamba pambola mama wana ayibisa nga toujours na bondela ka pona yo prophète nzamba pambola bino to zana besoin soutien ba prière na bino musale bandi à 31 jours de prière le Seigneur en a besoin nzamba zana besoin ko kangola yo ya ko visiter yo ya ko mona yo ko salela ye ya ko mona yo ko luka ye pe ko se repentir. Le Dieu des impossibles là pambola bino en tout cas te kokutana vraiment la prochaine fois pour na Rolanda ba live na biso déjà na butu lelo soki bo koti na Facebook na biso bo Rolanda prière na ba live et puis ba prière na biso ya mois au de janvier sur live eza live na intercession no ouais eza sous ba live na ndakuté na biroté eza ba live ya intercession directement intercession zo bonde la pona ba cas difficile ba ndeko so bana ba problème soki nzamba convaincre yo benga numéro prophète yangwana nzamba lola pambola bino. Prière à souka pour clôturer. Éternel Dieu des impossibles, papa maman nyonso zala qui concentré oyo wapi yo monaki ke musala ko saela ina mesilité. Voilà pourquoi permettre ya kota 2020. Pour ce musala sila ki olinga ko permettre ba inine ba simba mutu na ye. Lokola traverser 2020 amona loboko na yo. Arche na yo oyo bandi ko tambola. Akota na kati ya se retrouver na kati ya lobiko. Bitumba nyonso malade ya mulili ya ténèbres. Il y a des difficultés, il y a des rejets et quoi il y a au nom puissant de Jésus-Christ. Après ma prière, atatola bola munayo na kombo Jésus Christ. Amen. To comme na souka merci na ba onyo so balandi biso, bo préférer biso parce que ton de la grâce ezanan bo landaka bo s'abonner, bo aimer, bo partager mes émissions na biso, bo préférera plus ba émission chrétienne, yango édifiera, yangonde. Biso sozali na souffre de vie mais toyebi kende kona biso pululu aza place amala ya malili toleki ene lokote tozali ndenge moko ezaka que faveur ya nzambe to sambela na ba o bazali kolela en tout cas to assister bato bazali na pasi nzambe azali mokonzi na nyonso nzamba batela mabota ba famille pe ba abonné nyonso à Kapage télévision merci ndenge bolandi biso tokutana na émission oyo koya na mikolo ezali koya tosenga nzambe ngolu na ye po abatela biso tokutana lisusu merci bye à la prochaine.
Capage TV.